eza ya koyinda mbote na balandi nyonso tu ya Adassa Temo TV. Leza bakuki oye leza Adassa Show oye lelo toyeli bino Nana Ketchup bafana tala na yebisa bino ke kozala na camarade ou aza star ezala kitoko Nana bafana aye kolobela Sila. Nana bafana alobi makambo pona Sila. Pe alobi yango mokolo nini jour anniversaire a mwana na ye. Bino mo boyoka makambo Nana Ketchup mwasi ya aigle mwasi star aza star fois boyoka bino moko tosengi bino bo sauter ba publicité na kati ya Adassa Temo TV boyoka Nana Ibal babala miki faut joyer, so bercer, maman. Ngali sala soso zalaka. Pour la sala la bito. Mindele na chaba on sala soso. Mundela lobi flamand, lobi ki néerlandais, langue nyos. Ozo seka. Ba stratégie da yebisa bino. Bokobo maye pamba na quartier, innocent pas. Bokobo maye pamba na quartier, innocent pas. Bana membre, bana maman, hey, film na biso 8e épisode alelo kitoko makasi tala
c'est la 9e épisode pour koka miso kokokanga te pour na 9e épisode natala kaka Omar kabongo ya on a vu totikela batu temps ba s'expliquer na vie kozala te kaka so bayebisi yo likambo oyoki ka litoyi moko yo wana okangeli mutu kanda yo wana osali boye te omoni Omar faute ya makambo nyonso oyo tokende tozonga eza Omar eza na ba secret mosusu na libala donc ata bobundi na mobali ata bosali nde nini okobetela no bato me ezalaka na eloko moko babetaka te libala eza na ba réalité nango mpe eza na ba secret mosusu donc oyo foka komema ngo na kunda mpona oprotéger ndako na yo mabe oyo Omar asalaki il fallait pas afongolela Joël vérité mais nzambe tellement azalaka bon balobaka vérité eyaka na escalier bandeko na ngai bolimbisanga nde na oloba na se mwana lali na boyi kolamusa ye asalelanga matata awa donc vérité eyaka na escalier Omar sikoyo lelo azoya kodécouvrir Arline mpe lelo aye ekosuka ndenge nini na Joël po Arline mpe azomonana ke aza mabele pete te donc ekoyinda makasi to continue kopartager film na biso to partager massivement to sota ba publicité te na kati ya Adassa Temo TV abonnez-vous